Voilà, Tindika Télévision, cher internaute, Papi Kamwa Sinatan, comme d'habitude, Boyebiki et Rataka Penzate. Tout toujours à la recherche d'informations, toujours beaucoup de fils Nabino. Na la émission Oyo, c'est par rapport à la demande Nabino, Bobenginga trop, Nabiki Bojo Banga. En réalité, nous avons ça dans l'émission, à cette déplacement, nous avons chargé des missions privées à Fachi. Aso benganga dans l'aéroport à quelle mission mo konzatindi na zule bino pe ndeko moko bolingaka etro dans la sagesse mingi na yebi ke ba réponse oyo akopesa pour convaincre pe bino soki pe a lobby mabe à répondre mabe bokomela ngai to ça la deuxième numéro pour à répondre bino bien sûr boda satisfait comme on a ndeko Jacob to ça la kana émission déjà bozo ka siko voilà. Ndeko Jacob, d'abord. Voilà. Ok. Santé, non, ça va? Non, santé, ça calme. Na rythme ya Congo. Mais na mona poti autour de la émission, na mona bani na moi ba maîtrise problème ezate mais na bi ke ba question ezali na robeta autour de kaka. Moi makasi na ba problème. Ba problème c'est que les qui tsaka mais au fur et à mesure ko matanango. Voilà. Président Jacob, vous avez pris la question nyonso. Naza prêt. Voilà. O ka kate ba benga ngale doyen. OK. Première question yango. Yebisa bisonano. Nini elekaki réellement na Genève? Première question yango. Na Genève ndeko nanga papi ezalaki coup moko ya grave. Coup préparé par Jean-Pierre Mbemba. Soki tolingi kozongela na ebandeli na Genèse okondimaka ezaye. Mission c'était pour enterrer l'UDPS et enterrer Fachi. Et c'est fini. Des missions ezalaki na Genève. Personne ne sait pas détail. Mais mon frère, Bemba, na Genève, non, ok. Non, tout a été boutiqué par Mbemba. C'est Yebani, Moutounyo Soyebi. Talaka na bato ba ndeko sala makelele, ba yeko comprendre. Ba comprendre comment. Bango balobi avec machine à voter, pas de élections. Mais alors, ce que l'élection est salamité. Mais c'est Kabila qui a glissé. Mais quand bango balobi que machine à voter puisque machine à voter est maintenue. Et tikali-moi mikolo muke pour une élection. Ce qui balongoli angolelo par exemple, pour imprimer ba bulletin. Nanga oyo muto Kabila akosenga lobi 3 ans, il nous faut 3 ans. Qui va glisser? C'est Kabila. Parce que c'est une représenté. Oui, c'est Kabila qui a glissé. Soit bakoluka moi dialogue moko boye bambemba ba Moïse tu biloko ndengwana. Mais or que biso toza na décision que le 23 décembre ligne rouge. Kabila na système na union so bakende. Élection sanction. Mon problème est anine. OK. Lelo ozoyoka muto bango bakende ki kopona ke o candidat commun. Asali équipe de campagne na ye. Tandis que machine à voter est maintenue. C'est-à-dire élection le 23 décembre. Bango balobi avec machine à voter token une élection tesiko équipe à campagne wana asaleli yango nini pour asala nango nini équipe de campagne. Lobi alinga ko kende beni alobi o raté insécurité soki makamunini alinga ko kende ko sala nini kuna. Voilà. Tolo bate mon cher. Ezaneti nazali entraîneur ya équipe. Na réserve na bande de réserve nazana Messi na yemwenyi entre Messi na yemwenyi nani na kokotsa na terrain pour beta répondre ngande ko papi te ba question za ngai ba réponse nde ayo voilà au kokotsa nde Messi okotsa yemwenyi te mais comment se fait-il ba yebike il de pèse ça dank 40 ans de lutte Fachi Moutazo pesé, aucun de Martin Fayoulou, parti politique 10 ans, n'a 3 députés,
okende kotia ye liboso. Et puis ba député wana abima sur la liste de l'IDPS ata yo moko mon cher. Yango bana ke peuple congolais partout. Na ba fédération na biso nyonso eza na monde na peuple congolais awo bango nyonso ba terimba lobi non ekuti ko salema te. OK. Baboyi balobi eloko ane ko salema te, il faut batia danki ya munene po ekombola ngombo eza liboso ngombe eza nani eza kabila na ba suite na na bato na ye ba détourner kombola bango yokende kozwa pa upona kokata nango danki ekosimba te, il faut ko buka na ngomba pa ngomba babuka kango na danki nde ko buka ngomba moi 10 minutes 20 minutes ngombe sili et non pas boko sala combien de temps. C'est bon. Oui. Nani a financé qui masolo à Genève, ba billet, séjour, makamunionso nani? Mais ça Moïse. Pour l'intérêt nini? Et ça Moïse? Non, c'est pour effacer na lobakango. Moïse Katumbi, c'est un kabiliste en filigrane. Il est kabiliste en filigrane. Jusqu'à la preuve du contraire. Nakotu ko yebiso mutuana, mutu a détruire Lubumbashi, ville natananga, sikanga na botamia, Katanga. Ngana za mwana mangeur de cuivre, je camine. Mais mutu aboma abomi je camine, abomi SNCC. C'est Moïse Katumbi, demandez-vous. Kene na Lubumbashi, sala banquette aux journalistes. Bala kisao ndaku ya Moïse Katumbi, ndaku ya somba ke ndaku na yango. Na Lubumbashi na golf banda ko fanda ndaku ya Katebe Katoto grand frère na ye, ya tikala ko tonga ndaku te. Ye mutu abomi je camine, ko kabona ngo ndambu na lobi ya Muyambo azana prison. Nde azalaki conseil juridique na ye. Conseil juridique à tout puissant Mazembe. Kende ko tu na ye bakangi pona nini? Bakanga ye pona nini? Eza ba secret ya Moïse ya koteka ba uranium tout ça makambo ebele nde yango afandi kuna 14 pages oya bimisaka yango afandeli kuna. Claude Muyambo kende ko tu na ye ko ebiso na makambo soki ba ko contredire nga na makambo nga na zoloba. Moïse Katumbi c'est un kabiliste en filigrane. Cette histoire et se répéter sa photocopie à Deuxième République période à Mobutu. Isor et allié. Bakamati Bangouz Karlibond, Gérard Kamanda, Bayeko Boaka Bango na Isor, Tosa ba opposant, Pasoli na Mbongo, Bafingi na Mobutu, Batu Bakanisi Baza ba opposant, or que Bazalaki ba ambassadeur à Mobutu dans l'opposition. C'est la même histoire qui se répète. Basali ni susu kaka film moko na bazongi si ngome ba changer ngoka couleur. Bakamati Batuana, oh Moïse Katumbi akia ko fanda libanda, oh bon, nakopesa kaka exemple mususu. Muke kaka po comprendre. Bande kunanga bola danga bien. Moïse Katumbi, PGR, procureur, a sali mandat d'arrêt. Il faut qu'on kangaye. Ok. Ye moko a zui avion pour Zambie. Zambie a quitté Nandola. Nandola, Kasumbalesa. Kasumbalesa, comité na custom, na Kasumbalesa, douane. Aleki espace, a comité na douane. Mais mutu bozo lukabo kangai bo sala nini bokotika bokosala kutu na sambla bolobia no azonga zamboka na ye tango akokota na kati akia lali même na hôtel soki na ndako nini bo fente asala ta mois 2 jours 3e jour beko bokangie mais ya komi na kasumbola komi koloba akokota te est-ce que mutu ana za problème na Kabila azaki problème na République démocratique du Congo non eza ba théâtre Katumbi mutu financer kinyo sona mbongo utake pa ya Kabila. Ça, je vous dis, noir sur blanc, bon vérifier, bon repérer sans raison. Si vous faites, ayeba kite, tia kenegi kuna kakeke na mbongo Kabila, batike ya Kabila, kolia ya mbongo Kabila, bien akeko ye bango après déjà makamuse indi. Est-ce que osana preuve que na mbongo Kabila tout ça? C'est ça le kola yo. Tende ngo solo bawana te. Yo ka na c'est là où tozo solo na yo. Tozo solo la oui. Kaka ndenge tozana yo awa. Nga na ibi position na yote soki film oyo okokende kopesa ngo bato mopanzi kuna soko sala nini na ibi te kaka mutu aye ko signaler nga keba na papi babiloko nyonso na ba interview osalaka mais kende kopesa ngo bato mopanzi wana nde sika nga na koyeba yo nde likambo esalambaki na Genève tala kaka l'unité de l'opposition ça va eza idée moko kitoko bakei mais kaka tango bazana sali nde ba comprendre boronde negezali. Mais solo nande ko Vital Kamerhe alobi non toko matina suka to yeba toko mana bango tina suka bango ba yeba ki déjà fati ayeba ki ali toko matina suka ba komite na suka tango ba signale réaction ao biloko na to boya ngwali il fallait que peuple pona ko la face du monde que non, Félix, il a le peuple derrière soi.
Puisque le pouvoir, c'est avoir le peuple derrière soi. Sans le peuple, ce n'est pas le pouvoir. Au moment où on a démontré qu'il y a un mardi, na retour. Au moment où qui ça c'est vibré qui. Hier, azana no nakati ya tarmac na aéroport, mais des bonhommes embouteillage. Oui, bande nyonso embouteillage occupé. C'est ça le pouvoir, mon cher. Pouvoir les habilo comme ko loba loba pamba te, ko ganga ko loba pamba no, la muka, la telema, la kotoyo sauter non. Ça ce n'est pas le pouvoir. Sauter, la muka, terme nyonso sili dictionnaire alinga de sili. Tokomi na la muka. Mais baziba la musa biso na Etienne Tshisekedi. Lui tu n'as présent Tshisekedi ezalaki nini? Éveil de conscience pour la moussa peuple na pongi. Tosi to la mouka siko la mouka mususu ya kona ezalaki ya nini? Escroquerie. Je crois bozui bon. Ce qui est ma question monsieur ezate o nga na poser te beaucoup melanga to ko benga ndeko Jacob a kolimbola. OK. Toké deuxième partie. Genève, embrièmement et simbité facha comprendre que Mutambu a raté nzamba bikisie na bato basinela qui est base peut réclamer et salissier. Tu es bien en Belgique. Le base bien, aux autres base, les autres sont bien au lobby base. Au sein de Tokiti. Puisque base, attention que ça n'en a pas tout si manayo, mon cher. Tu veux que tu aies maraboutage, je vais pas dans le peuple si on va se voter. Donc surtout qui, comme na Kenya, et comme je suis masolo, mususu ko sangana tout ça. Si on a yeba, si on a Kenya, nana finansaki. Na Kenya. Ah, mon cher. Talaka ke belé ya batu ya mbongo. IDPS implanté dans le monde mobimba. C'est l'unique parti politique, s'il vous plaît. Et ça orgueil ninte à vérifier. C'est l'unique parti politique en Afrique, voire même dans le monde. Et ça est représenté partout. Aucun Allemagne, IDPS. Canada, IDPS. Suède, IDPS. Johannesburg, IDPS. Burundi, IDPS. Tina Rwanda, pas Kagame, IDPS. Oui. Congo Brazza, IDPS. Na Japon, Zambie, IDPS. Na Japon. Japon, IDPS. Et c'est belé. Ce qui ça 16 heures. Okay. To continuer kaka to kata kaka mwanda mwana to lobi kaka IDPS biloko nyos. Partout ezali. OK, sikoyo tudokoba basilisi na Kenya. C'est représentant na biso. Bangonde ba financer. OK, c'est bon. Vital Kamerhe, directeur ya campagne ya Fachi, n'est-ce pas? Oui. Vital Kamerhe a renoncé à la candidature naie pour la faveur ya Fachi. Oui. Yebisa bisonan. Bolaki nini? Kuna base ezala kité. Mais basi balaki soki lelo esimbi akozwa nini? Toyeba libela pour l'obéité que e yindi lisusu Fachi na Kamerhe. Bolaki nini? Est-ce que yo za journaliste bosi beaucoup tane na Fachi? Vous posez question. Puisque Bangonde bazalaki na makusa. Est-ce que vous avez yambi yo boye? Vous avez représenté parti, vous avez représenté Fachi. Yo kasi kona ebisa yo. Kolaka, okoki kolaka. Okoki kolaka ke non? Soki o soutenir nga na bimi président de la République na kopé so primature. Mais tozana ba poste mususu. Oyo tokolinga moto azwa te wana base etelemi ata olakaki yango mais suka sombele bisanga eza base. Vous voulez dire quoi? Genève tokundaki yango donc vous violez l'accord musu boyokaki na Kamerhe lelo? Non eza ko violer te. Soki tomoni ke okomi gourmand primature on peut accepter mais soki olingi ko sala long joli ebele totelemi tolobi te po bato baza pe ebele. Vous comprenez? Bato bazoya koya. Mon pension na bazosila. Papa Jacob. Pour répondre à la question ngate. Na tuni yo boye. Na répondre yo boye na ko. Bolaki nini? Bo promettre ye nini? Primature. Point barre. Oui. Ministère de la Défense pour PCT. To pesa la défense. Ye moko kolia biloko boni. Biso to lobi primature, c'est la base. Ngana zo biso ke base ndembo konzi. Base sur le peuple qui décide. Tolobi a se limiter na primature, bato mususu pe bazwa. Ya ko joko soye moko te 4 5 6 non. Bongo bazo ya ko signo ba ko zwani. OK. Tokei. Oui. Yé directeur ya campagne ya président. Donc il y a makambo lega ki na kan loka lobby. Mais
to betalon masolo ya bakinke mulumba siko bakinke mulumba ba yawa Kabila mon désir tomoni bandoke belé bakomi kozonga déjà ndeko mutanda ngana sina mo na ye CG ya kala na ilongi ya Fachi na ilongi ya président Tshisekedi Etienne na yebite est-ce que base si sepeli mutanda zonga vatoke na makambo kingi mulumba te mutanda azalaka na IDPS azalaka na IDPS assiégeaka pete alanda mot d'ordre de président Tshisekedi assiégeaka te il est toujours dans l'IDPS c'est-à-dire au moins problème ezani ni ndeko papier hein malade mingi ezana ba congolais ezali Motorola biloba loba shishi elektro surtout mutu soki aza na mwa lomea na ye po papa wana otangi kombo aza na lomea toyebi aza na mbongo papa wana ekozala bato mosusu mpo na mbongo na ye motema mabe tout ça bakomi kolukela baproblème non secrétaire général honoraire Alexis Mutanda il est toujours dans l'IDPS c'est pourquoi il est sur la liste de l'IDPS aza député national na circonscription ya Lukunga. Il est député sur la liste de l'IDPS. Mais le problème est que Azongi, Bosepeli, non, il y a Zalakana IDPS. Azakana IDPS, Atika Longana IDPS, tant que président Tshisekedi a le mot d'ordre de siéger, il n'y a pas qu'un siéger. Comme président Félix, docteur Kiringa, na Canada, Bazebele, la liste est exhaustive pour na Tangelo Bango. Babouaka Bazali. Ceux qui bazongi le ceux qui balobi baya ko céder le robo ko bazongi non bandima ka mot d'ordre de président c'est baza toujours na kati ya IDPS. OK, kinke mulumba position na ezali nini na kati ya IDPS. Ah bon voilà. Lisu likolo a lisu. C'est-à-dire ba caméra na biso nyoso. Omoninga nazali président à coordination collectif ya ba président parlement de Boua. C'est-à-dire to lancer message partout que bo fongola ba caméra na bino na batu nyoso bazo ya ko o bazo désister à faveur à Fatou bazo e pa na biso. Vous comprenez? To fongola ba caméra makasi donc tozo surveiller bango ya makasi. Erreur kaka muke pa ozali banda. Mais est-ce que peut erreur muke ko la des avantages à parti? Non, pona période tozo président. Non, pona période tozo kene nango. Na ba député na o ba perdre automatiquement na zoye biso toza vigilant talaka omoni ba bengisi ba député nga za député te na za candidat député te mais na ko sala ni donc toza clair to banda musalo depuis kala donc to koma lokola banganga to koma lokola bandoki yoka ba combattant ba lobby parce que ba combattant base ezaka awate base zatina poto yoka base a poto ndenge lobby bazo mona président trop perméable. Du coup kinkaye du coup basololi na ndako du coup bakangi ba photo ba tshela ba internet bangona caméra yena kati parce que caméra to lo batlilo même ba combattant poto ils ont peur bazana na moins 50% ya confiance na caméra bon ils ont réalité bana poto boyete 50% du coup Kabila mon désir à côté de Fachi yena kati bakangi photo bangomi maintenant 50% ya inquiétude. Non, 95% d'inquiétude et sangani. Yé au milieu. Est-ce que vous avez exposé le président? Bon, ayebi moko pourquoi zokende kuna. Tango akende kuna ayebi saka bisote. Base bisoto yebakate. OK. Wana il faut que l'on pape bosolo place wana. Tango akende kuna ayebi saka biso base. To si tukakaka na ba voix des ondes, na ba réseaux sociaux, to monique non, bakutana ki tout ça boy na boy. Biso pe tango to kosala étude total parcours ya mutu wana. Tolobi non. Muto il faut que fongolele ba caméra. Puisque muto aza ekala mwanzambe. Aza bien. Eza lokola yo za boto solo na oza na bien. Mais ma beza linde bizalelo eza na kati na yo. Na bo moto za bien puisque ozali ekala mwanzambe. Mais mentalité wana soko za la kandoki kindoki wane kubima kaka. Eza na ndoki mususu motema mabe kuna pa na monde na bango bazana bandoki ya mitema mabe bazana bandoki peke ya kishishi. Bakwa balobi moni mutu wana bino pofande na yekuna mais ça kendeke kuna pa Lambert Mende bakutana kana itoka kama makambo ebele à ce moment là to kofongolelo ba caméra tala tozana na kojuko ebiso ba makambo ebele même ba réunion banda ko salama pona ko éliminer président Tshisekedi ba Willy Mishiki ba tunyonso wana na ko ebiso ba biloko ebele biso to kenda OK ba 2h du matin au supporter ngunge suayo mais po mona mutu wana
mboni to di mon cher za caméra mboni to bimisa ba polele boy mais bango pe ceux qui aye na ndenge moko bien to moni nzoto po moto bien mais ceux qui aye na bizalina mabe oza na kati na ye tant pis peut-être bien to sala qui analyse les lots na tongo mo pension na tumani ezali attention bozo comprendre te mo pepe moko mabe za côté kuna côté FCC côté nani Force Community Congo mo pepe moko mabe za kuna nde bazoya penda mupepe moko mabeza kuna mais combat bato bazoya mbala moko bazana accès comme un président facilement non za mutu oui mutu mais moi barrière zo sala te ke no moye kola ye moi muke soki azali lion wana tokobo mais ezali service à protocole yo kanisi président Tshisekedi Félix Tshisekedi donc okenda za lokolanga oyeka ka bobeti na porte ngamongo na fongo lokoti non okobanda service à protocole ba garde bazali ozokende pa nani o remplir audience ekoti ba étudier yango et l'équipe pas du directeur de cabinet nae pour ba accepter que quota tango bokende kutuna ye moko lobimbo sava quota yenda ko tiko boya yende pe ko tiko ndima azana pouvoir on eza yeboko biso to okende te chaque jour olongo otike pa na yo moi Thompson bana bazuite moi Matembele bana bazuite olobi na ke kuna pona na kofanda kaka na porta fachi te quand même ko simba te faut tamoko ke koluka moi Matembele moi Thompson po ko mana ngo kire Matembele Thompson ke koluka po bana balia vous comprenez mais service est censé ya koyamba bapa ezali kuna mais tango biso to constater eloko wana mabe net mikolo to ça na problème moko pona sokolage ko sokola cabinet na ndenge nini bomemaki ye akeiti na Genève pourquoi bino bozawana bolobi boyebi politique to senga ki président Fachi to lobi zwa batu lokola ba bisoyo tozala na cabinet puis biso to koma lokola bandoki vous comprendre mutazo ya bozo na tina dikosi biso to koma lokola bandoki donc ozoya na calculer ka boye na lobi oyo suspect to zape chance moni biso bato to botama na balumba shikuna to sala pe ba misala to yeba ni mingi kuna ba petit mingi bazana mo panzi oyo bazana ba service ya nini ya renseignement nini to yeba ka ba petit wana mingi vous comprenez mususu parfois zalaki petit akoli na miso nanga musu azalaka grand frère à moi chéri nanga vous comprenez akoteka nanga pantalo bia mutu ana za faux opposant boke batala boy to yeba ka ngoti comment to yeba ka bato ba combattant na biso ba kangama na ba aner ko kangama na ba détention moko secrète to yeba ka ngi no kangi ala likuna après 30 minutes ou bien 1 heure to yebi si chombo na chombo kaka vous comprenez biso pe to koyeba bato wana soki to yebi bango yango to lobi asokola kuna azwa parmi les parlementaires debout puisque ba parlementaire debout moni bazan expérience ba président bazan expérience est-ce que parce que je vous dis sincèrement le président Fachi n'a plus droit à l'erreur parce que makambo signature oyo biso ba oyo to lalité. Moi je suis indépendant mais na yaka mingi na temple ya résistance kozwa mingi ba énergie ya Tshisekedi pour ça ozoya awa ata moi fièvre kimi alors ba pesa biso ba étiquette à IDPS parce que to yaka awa mais je vous dis to lali ba pongi te to sali donc ba 3 jours ya ba insomnie ba coup de fil ba 4h ba 3h ba 2h du matin parce que ah ba comme 17h kuna 6h et beti ba muso zo benga ba air nyonso mais na ibisi bino batu ba koti ba hôpital ba pota eza batu nanu batu nanu ba bikité mais pour président na bino bosala très attention parce que président asimbi maboko asimbi mitema ya batu lokola nzambe soki asali so erreur ya mibale boko kunda batu na parti oti bata poto donc faut bosala très trop même attention alors batu baza koya président koya babango sikoyo tokei rapidement na makambo salami lobi na kanluka na présenter bien na ba condoléances na banda ki monté na émission na présenté UDPS ba condoléances yebisa ngai Vital Kamerhe yende président ya campagne ya président boni lobby tu ba kende na kan luka awa na parti batu ba yebité nga nazo ba coup de fil et tout ta poto ba yebisa nga ke président ok na pesa meeting na kan luka na bengi na ba continue bino ya communication ya UDPS baza informé. Qu'est-ce qui se passe? Nani alobi ke bazaki informé te bonga na koma kinene ngamula mobimbe beta kinazaki na permanence ba bengi na tongo na zalaka boni bakoloba ke ba yebakite attention na bato mo pension na information ezouta na bato mo pension na ba spécialiste
tala bango na télévision ndenge bazalaka bango nyonso na mukonzi na bango nyonso bamelaka whisky avant koloba baza na lukuta moko konima te pourquoi bakoloba bazaki informé te Ligue des jeunes biso nyonso tozalaki awa ndenge tozozwa mituka awa ba Ligue des jeunes bakeli boso biso toye kolanda sima bongo biso tozalaki informé ngala zalaki informé ndenge et ça lukuta yebanaki programme akanluka yebanaki webi ke kanluka za base moko ya suka il fallait que quitte na kanluka parce que kanluka bande ko na biso bayaka mingi nde bazala kuna omonena biloko bakotisaki au tribalisme bona il fallait ko kende kuna pona ko lakisa ba petit mususo ba bimiso ki bandakala soki ba lapin ko lakisa bango que non nous sommes partout ça c'est lui de pes ça c'est l'opposition réelle ou azali ko bunda pona mbongwana eloko nini salmaki kuna ma et puis na mbula ndenge wana mon cher na mbula modèle wana zwa kaka mutu aba parti politique wa mike akende ka kuna soka komona ta 5 personnes na se mbula wana mbula beti toute la journée yebisa biso ni salami na kanluka o komike na mutalik de jeunes moko kufa ni salami kuna mutalik de jeunes ina kufa yebisa nga mutalik de jeunes ina kufa pesa kombo na ye puisque awa soki mutalik de jeunes akufaki nda okuti batie lindalala biso nyonso yo tozali mwakima yebisanga mutalik de jeunes ya Ligue des jeunes akufa kitangelanga kombona ngana na poser ba question ngana poser ba question parce que yo zalaki kuna expliquer biso qu'est-ce qui s'est passé non ngana yoka ngana sina banda juko pima kaka babado yo ba petio yo soki balala kalibanda kendaki pona ko simba soki banderole ba betie soki pe akufa kiso pe wana ngana zoka na za déjà musika. Ouais, Ndeko, bonsoir. Bonsoir. Premièrement, on va présenter ma condoléance, c'est pas Nabino. Merci beaucoup. Ok. Et ça, on a événement. En tout cas, Toza pour présenter ma condoléance na ba jeune surtout il y a UDPS parce que lelo to bungisi lobby mokola lobby to bungisi et le même mobali et autobenga qui secrétaire national abiso chargé à jeunesse estudiantine Ndeko Milambogelo a kufi biso na moko inopiné na accident et ebaki ko raté le colonae na kozongi tant bakenaki bongo na marteau meeting ya présent na biso Antoine Félix Tshisekedi. Donc de présenter ma condoléance na ba jeune nyonso eza pas si pour na biso mais pour na ko longi so ezali bongo liwana e sengi to koma kino na suka pour arracher victoire il y a le 23 décembre au commissaire Félix Tshisekedi le président de la République démocratique du Congo. Mais tu auras qui ma banga daki après na mutu ka te daki ma affrontement. Te ndeko na ngai nana ko sala affrontement na IDPS ezalaki na mwanda kwa batu alisanga so batu misatu to minei o balinga ko meka IDPS mais après na likama wana penza te mais na mikolo ko ya officiellement le président de la Ligue de jeunes Dr Yves Akoleka pour na pesa éclaircissement na makambo so ndenge lekaki mais na o esengeli pona ngai na lekika pona koyebisa ba jeune pour présenter ma condoléance et puis kolobela mingi ndeko na ngai makambo ezoleka na mbujima et ko dénoncer yango et ko dénoncer makambo oyo ba yini ya jeunesse ya IDPS to ya IDPS baolinga basala contre nos candidats. Voilà où ezali bongo objectif ya passage nanga na émission na yo tindika. Non, d'abord na mbujima et salami na ndenge toki bakangi siège et salami ndenge nini. Ndeko na ngai ezali grave. Ngai na zoloba en tant que le numéro 2 ya Ligue des jeunes ya IDPS national. Nazali na regret makasi parce que sikoyo touti kozwa message pe to moni na bilili ndenge nini bakangi ba jeune ya IDPS o ba boya ki ete Ndeko Ngoi Kasanji o aza kosalela pouvoir ya l'état a komisi yango lokola o ezali bongo arme pona koyeba ko mater ba peuple bandeko na biso ya IDPS ba ko admettre te bilenge wana ba boy ko admettre que ba longola effigie ya président na biso na permanence s'il vous plaît na permanence ya IDPS ya Mbujimai. Mais voilà katindeli bango ba soda na bato yo banguna o basalaki bakamwe na sapo o histoire nango zo na RFI po ba ko kanga na makasi ba jeune ya IDPS. En tout cas ça regarde na biso to deneso yango to solo ba na opinion nationale pe na opinion internationale. Ce que continuer boyer wana bango nde baza ko baby sa campagne baza ko linga élection mo boule bima po bazwa prétexte mais biso to na bango mayele to senga na ba combattant IDPS baza la calme parce que to zo landela dossier wana bango nyoso ba ko bima na mikolo eza ko ya to ko bimisa bango to ko landa sala ba démarche na ndenge nyoso po ba retrouver liberté na bango.
Donc c'est que balobi que nobili bozo travailler na pouvoir ba moni que le couta so bozo travailler na pouvoir ka batna binote ndeko na ngai to travailler na pouvoir ndenge nini yo kasi Kabila ya ligne élection bato babo élection nde bazo travailler na Kabila parce que Kabila lingi mikolo etikali mwami etikali kie po alongwa ye na mayele neza ke bato bakosunga ye basunga ye po élection sala mate po za prétexte aloba ngai tene na boye élection et ça bato na babo élection alors to ke na transition biso IDPS to lingi nde Kabila le 23 décembre bayo to lingi souté parce que nyokoli ba congolais mingi tala mbula moko ebeti mbula moko ndeko na journaliste mbula kaka moko ebeti na Kinshasa zindi lokola neti tokomi na mboka soki ni na ebité donc oya lingi continuité à passi na passi ake na numéro na bango mais wa lingi changement aya na cash numéro 20 pour na mboka kende liboso. Merci beaucoup. Nasa tout justement na Nzelo Mathieu qui a parlé de marbre. Non, comment déjà wana. Puisque tala na pola qui nzoto mobima na pola qui complètement. Na bima qui naza déjà wana na bino na se camoufler na moi eloko moko na zo moi Mali le Simba Kinga. Mais le reste à koloba ki ligue des jeunes akufa ki non. Mais le solo ya mort dom yo ki ngote na tango. Moko na yoka ki ngo. Na akufa ki. Na yoka ki. Mais ba yebi singa ki ezali jeune garçon moko boye. Ba petit na biso ceux qui ba benga ka chèque ceux qui penini nda kufaki non mutali déjà non akufaki na occasion nini awo ko tiko no kuti lindalele zate ba kende ki ceux qui po basimba banderole bilo wanengo na nenge na yokaki ezaki déjà na simananga. OK, merci ba réponse na yo ndeko papier za lokwa mokolo to kendaki na aéroport. OK, biso to mona ki place ba betaki mabanga te obe batu batantaki mabanga. Mais aussi toleki ba yebisi biso ke kuna na sima ba jeune garçon moko batantaki ko beta mabanga tout ça batu bazoki bakangi bango biloko ningwana. Donc ngala ko joko kabola misu te na za 1000 na 1000 misu te pona ko kabola o etikali na aéroport etikali boye na mona kama kamunyoso non ngana sina bimaki. OK, dona mabanga pe akaluka yo pe moni na misu te wana réseaux sociaux wana montage ya ba to mpanzi wana. OK, merci beaucoup na disponibilité ndenge ondimi ko répondre la mituna langa na baki de mission moko à cœur ouvert parce que na ba question mosusu ko beta mais o miko répondre batu bata poto bazo kayo za kulutu maloba na yo soko zo beta bato se pelaka no to su Bogis Bompema se pelaka no mingi so sala mission na yo Bogis Bompema se pelaka trop donc ndenge da bata déjà très content sikawa avant to kene na makambu ya o balakaki yo na yebi ki soki ba boki bilo no libanda na yebite avant to suki sawana na ina tu na yo meka ko garantir sikoyo bana ya poto bande ko nyonso bada éparpillé na mboka o baza ko banga ba alliance ya sika o bozo sala ka sikoyo na ba campagne yo bato yo ba base na no apisi bango motema te rassurer bango parce que na bisi na rappeler bino na bande ko nyonso bato tala biso na ba entouré biso na to sala émission awa que le président Fatou n'a plus droit à l'erreur parce que bato basi ba kota ki na ba hôpitaux cette fois-ci akoboma bato soka sala erreur akoboma bato na si yebo tango yo ka sonki bato ba kufi et vous la pure donc il rassurer bango que ba alliance bozo ko sala ba o bazo ya sikoyo ki kozala na fait ata moko te na parti ni na vie ya président. Allez-y. Na uti ko yebisa OK tozali na liso likolo ya liso. Nous sommes très vigilants. J'espère lobby mususu to komeka kotambola na yo to kende kotala mangomba ba parlementaire de bobisika bazali. Eza solo. Bande kona biso mingi bazana libanda pona kotala parcours ya bato bazo yepa na biso. Bazana raison. Mais biso pe awa tolali misu te kaka ndenge bino bozo suspecter bango biso pe tozo suspecter bango mais lokole sika bakende kokuta na biso tozalaki te ezali biso te nde tokofongola ekuke pona kokotsa bango eza biso te esika kuna bazo fongola porte eza côté à président Félix mais biso eza constat kotala tolobi to aider tozala vigilant soki to constatata erreur muke muto na za libanda iye moko yebe ko respecter base loko ya munene Genève to buki yango taka pona kolongola mutu moko to suspecter ndeko za la passe to kotelema to koya to na lobby to kokende na ndako na yo na même 4h du matin
soki kolala tolali kuna to bandi 18h ti tongosa to yebise tolingi komona mutu tel te bengisa presse awa sala déclaration ki mutu wana anyata lisusu te base boye tolongolie botikala na kobanga te bo pesa biso confiance to sa ba gardien to sa ba défenseur biso nde ba sentinelle ya IDPS to zolo ba sentinelle soko yo kaka Genève to indi sakawa na permanence ezande biso nde to indi sakawa pona ko buka Genève bongo eloko munene ndengo wana na ba fondation soki Kofi Annan akufona ekala na ba Mbemba na ba Moïse na ba Muzito bake ko tonda na kuna to buki eloko bakende ko sala kuna na ndambo miselekete ya communauté internationale bazalaki na kati to buki kakene individu bazawa sitoko buka bango na seconde dehors puisque tala bokolo bisanga na makamusuno ko lobate yako juko boya bisote soki ya boy to longolie on a dit que pour boyer baké bon appel subino garantie ce qui peut à l'erreur de l'ongolier ce qui te constater que to suspecter moko dehors net qui que mulumba oui vous en a raison to telier 12 milliards de caméras to fongoli nyoso na ba phare to telier totalaye on se comprend na biloko na ya désir wana nini tout ça ce qui a yena ngoka na biloko na ya désir allez bokoyoka ndenge to kosala to kopopola e na 2 minutes ezebele pouf dehors comme c'est un désir hein comme c'est un désir ntsaka ena biloko na yo na 2 minutes ezebele to popoli bino moko bokobeta maboko boko sepela boza la calme problème na biso ezande nazo senga bino bandeko na biso ba biloko tribalisme ba biloko pamba on ezati il faut kozana bolingo il faut que na ko profiter papier tuna kinga mutuna moko ezana bandeko muso abenga na poto no na ko edeyo ngaya ezala culture na ngate ezaka kapasi bato ba fandeli biso ngana sala métier na sala na métier moko noble na sala métier moko noble na déclarer en douane bien formé on comprend mais comment na monangai kaka na ba écran na ba marche IDPS ba ngwasu mwa minene azala ka muto IDPS ba pesa ngal sous marché te mais na ko le problème net lobby o eko salme salama ezana mutu moko benga kinga na Londres non monsieur Jacob pesa ngai numéro ya Bayer na yo Nathalie ezana ndeko moko ayibisanga ko pesa te na lobi na pesa ya ko peut-être azana adam malika moko ko sala na pesier basolo na Bayer il est silence na ba unité nanga pas ceux qui na bengi ayambaka te na bengi ayambaka te mais je suis surpris hier Bayer azo ebisanga ke mutu moko abenga ki na Londres ba bêtise biloko ndengo na c'est pourquoi on a décidé lobby jeudi lobby mardi abengi ba soda baya ko bimisanga ba tia biloko libanda talaka ba passe ya modèle oyo to continuer na bakabila or que c'est un petit problème ce que mutu a lancé appel bande ko bazali bando apesi moi 110 personnes 8 personnes 800 aussi moi garantie OK ina o comprendre mboke ko ba passe ba fandela biso na moi misala to banda ko sala donc miso to sala ki awa mutasengi numéro ya Bayer nde a compliqué vie na yo a compliqué il y a plus grave a compliqué a plus grave muso ko bengo non je t'envoie $300 je t'envoie boy na boy ah na lobi na bato bazana poto bazana moi culture ngwa mindele lokwa ba lobi nengo no fande pe alezi ke no ba ko edo na baninga mais oya ko tala zéro sauf ba collègue ba ebinga penza ngana litana bango donc mona mususu aleli mon frère moi ça yango wana ndongo solo ba boda minute yo biloko da libanda oh mon cher nga na zana document yango ya na document yango oyo ya liboso batindaka yango notification yango comprendre omoni notification yango voilà donc il faut lobby bambila bayana ndako ba bimisa na ndako bande to la ça qui appelle hein parce que moni combat oyo ils combat mo ils facilité bazomona déjà bazomona ils facilité tout ça lisanaka c'est vrai bon ta la émission ça la ka ba sentiment te bo participer ka pe na ba ka ya bande ko bazala Kinshasa na bi ke na poto pe vie comme passe na bi il y a déjà même 20 € oyo na poto pe mona izate isa réalité na sécurité boyebe za bongo bo sunga rappel biso mais oyo za lango ya moi ebele bo sali s'appelle de Jacob azwata ndako ni fiska ta ya 2 chambres salon à se débrouiller nan banda dans ça qui appelle aux hommes appelle mususu ko banga ko pesa numéro de téléphone et comme mususu abengi lisusu et yindi lisusu vous voyez donc ce que vous sali ici peu moins rapidement akoko longwa rapide na parler wana changer pe masolo et ko sala est bien ndeko Jacob peut-être cœur sensible pour la dernière fois peut-être on lancer numéro de téléphone ou ya ko salisa yo et bon ça la paye moi bien pour les qui va combattre bana ba mbongo baza ebelé na ba États-Unis partout et éparpillé au monde
Beau Sunga Pen de Jacob et ça la mabete. De Jacob, peut-être pour la dernière fois. Bon, pour la dernière fois, moni peut-être Rezanzamba côté le ponga na sina baya kinanga na lobi mais batu bakoma na bato bazali banda bakoma motema mabelo kolo bazana RDC. Ozo comprendre. La difficulté peut crise mondiale. Oh non 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 na ebi. Obi ngana za déclarer ndwa na kutana ka mingi na bato ba kutaka ba poto tout ça na ebi que non situation comment un peu. Mais puis émission est totalement na pototé. Na Afrique, ba benga na ba Zambie, ba Namibie, Angola. C'est. Na ebi que Namibie, Zambie, Angola pe malgré Angola pe moi problème ezali mais motako tinda pe li solo m'a changer. Donc dans Europe té Afrique va être sur comment va être la mission. Et on appelle ça numéro 243 9 98 13 50 16 243 9 98 13 50 16. Wano zwinga mbala moko. OK. Merci peut-être le basu konzalaki nango bande ko batalio déjà au lobignon so. Bon, nako remercier mingi ba congolais oyo bazali banda oyo bazo partager na lutte na biso na pesi bango mbote makasi na ba mususu basungaki nga mwandambu en tout cas nzamba pambola bino mbote mingi na Clovis Lumwanga Busha yaza na Texas baleka bongo na Canada. Merci. Ouais, papa Stani na pesi bino nyonso mbote moko makasi. Merci, sinon comme on dirait émission bombo bango nyonso on dirait papa mwamba et comme émission musicale, ou émission politique. Merci beaucoup. Ngana Silisi, merci na Dengi Mayar Montana na Japon, hein? Numéro 1 à Japon, Brayam. UDPS Japon, Kazadi, Kalala. Masolo kitoko sango na we à Japon ils ont yokana to zela ka ba t-shirt comme pour la campagne ya père na ngate mais campagne ya Fachi ya père na ngate mais ya Fachi. Merci à trop donc Bebingoi na France, Rifin Kisombe Colochen na Londres, yo na bagano papa social et pourquoi pas Papi Kelly Wumela émission Sili tokutani prochainement na nouveau numéro ya Tindika télévision avec plateau mobile. Bye.